بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، bienvenue bande kona deuxième assise na biso ya Ramadan oyo inshallah taala tokolobela ba condition oyo soki ezali réuni epai ya mutu esengeli na ye asala carême, ba condition oyo ezali kosala ete carême ezala obligatoire epai ya mutu na yango ya liboso. Condition ya liboso ezali kosala ete carême ezala obligatoire epai ya mutu ezali al-islam. Mutu soki azali musulman ayeba ete carême ezali obligatoire epai na ye, na kasi soki mutu aza musulman te carême ezali obligatoire epai na ye te, ye ata soki asali carême na ye wana ezali accepté te. Lolenge Allah subhanahu wa ta'ala lobi وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Mutu oyo akozwa religion mususu ndeyore islam ala ondimela ye religion na ye wana te, ondimela ye pe misala wasala wana te, pe ye mukolo ya suka ozala parmi ba perdant. Donc po ete carême ya Ramadan ezala obligatoire epai na yo, esengeli na yo ozala musulman. Condition mibale ezali ete mutu esengeli na ye ezala majeur. Soki ozali majeur, carême ezali obligatoire epai na yo. Kasi epai ya mwana muke carême ezali obligatoire te epai na ye, mais esengeli na bapara na ye bakoka ko mesanisa ye deja na kosala carême, abanda kosala malembe po ete amesana na yango. Mwana muke kosala carême ezali obligatoire epai na ye te. Dalil nango za nini? Prophète Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabi rufi'a al-aqlami an thalathatin, biki oyo koma misala ya malamu na ya mabe ezali kotelema na batu misatu. Parmi bango ezali mwana muke ti kino asa nini akoma majeur. Soki mutu akomi majeur esengeli na ye directement carême ekomi obligatoire epai na ye. Siko ndenge nini mutu oyeba ete ye akomi majeur? Nabile momi bale. Soki aza mwana mobali esengeli na ye amona sperme. Soki amoni yango ye carême ekomi obligatoire epai na ye. Soki aza mwana mwasi esengeli na ye amona kaka ba periode na bango ayeba ete wana akomi majeur, esengeli na ye abanda kosala nini? Abanda kosala carême. Na troisième condition oyo esengeli na mutu réunir yango po ete carême ezala obligatoire epai na ye ezali al-aql, mutu azala na raison. Soki mutu azali boma to pe a perdre connaissance, carême eza obligatoire epai na ye te ti kino azonga na raison na ye to pe azonga na connaissance na ye. Dalil nango ezali ete prophète Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabi bike koma misala ya malamu na mabeza ekotelema na 3 personnes parmi bango totangi ya liboso ezali mwana muke ti kino koma majeur, na parmi bango ezali al-majnun ti kino alongwa na junun na ye to pe fu na ye wana esila zonga na raison, to pe mutu a perdre connaissance ti kino azongela connaissance na ye. Awa na basis na biso tozwa muke wetu toko comprendre yango, mais toko poussa yango ebele to expliquer ba ahkam to pe mibeko mususu o ezali na katikati ya ba shurut o to pe ba condition oyo. Na parmi ba condition oyo ezali kosala ete carême ezala obligatoire epai ya mutu wana azala na makasi ya kosala carême. Soki mutu aza makasi te na kosala carême eza obligatoire epai na ye te. Ndeti mutu oyo aza mukolo akoli deja to pe mutu azali kobela maladi na ye wana, so asali carême ekopesa ye pasi, ye aosala carême te. Allah subhanahu wa ta'ala lobi وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
Allah subhanahu wa ta'ala atena katikati ya religion te eloko oyo epesa bato difficulté te. Allah subhanahu wa ta'ala lubi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah subhanahu wa ta'ala apesa mutu charge te sauf kana oyo okoka, apesa lisumu te sauf kana eloko oyo okokela. So okoke alhamdulillah, so okokite Allah apesi ba façon ndenge nini mutu wana oyo okoko osala karem te, wazana makasi osala karem te, ndenge nini osala inshallah na basis na biso tokolobela yango inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alobi po ete apesa batu wana moyen o bakosala o bakosala karem te. Allah alobi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Mutu azali kobela awa nalingi tokota vraiment na mozindo makasi te, pamba te na basis na biso ko inshallah toko expliquer mutu azana kudra te, mutu azana force te, azana makasi te ya wasala kareb e ko sengela na asala nini inshallah ta'ala. Parmi ba condition oyo ezali ko sala ete karem ezali obligatoire epai na yo musulman, ezali ozala résident na moment oyo ozala mboka mo vandi carême est obligatoire et pas na yo. Mais na moment où vous allez ko sala voyage, carême est obligatoire te et pas na yo. Na dalil nango na dalil auto tanga Allah subhanahu wa ta'ala lobi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Mutu o azali ko bela wana o azali ko loba, mutu azali ko bela maladi oyo awbika nango o ezana shifa inshallah. Topé mutu o azana voyage a compter ba jour ya salité après Ramadan a sanin a futa yango. Mena mutu o yo azali na force te ye Allah subhanahu wa ta'ala ala kisi bango nini o esengeli basala poete ba koka ko zalalo ko zobolamu ya Ramadan ele kabangote na basis na biso ko inshallah ta'ala tokolobela pe yango. Na mutu soka zali résident ye esengeli na ye asala karem pe condition ya suka wana ezali uniquement pona bana basi esengeli na bango bazana ba période te, azana na ba règle te, azana pe na lochite ezali so mois sa sisi ko bota. Soki azali na yango pete ye karem esengeli asala karem est obligatoire et pas na ye. Mais soki azana ba période wana ye awasala karem te ti kino ba période na wana kosila après ya bandi kosala nini kosala karem après Ramadan ye a futa ba jour ou avant de kasala kite oyo nde ezali 5 conditions, 6 conditions, 5 ezali mushtarak ezali entre moi sina mobali. 6e condition ezali ko concerner kaka bana basi o nde ezali ba condition so que ezali réuni pa ya mutu ayeba ete karem ezali obligatoire pa inaye. Hadha wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.